des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un vaisseau, que l'on bien nous arme dans nos mains. Car c'est cette épée-ci sont la force du peuple, dans sa noble cause jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart. Son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a passé merci à Bandeko nous sur Bazolanda, Nzambe vraiment à Pambonabino. Nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu et message à bien Ezali, gouvernement Ebimi. Enfin, le gouvernement de la République est là. Je félicite les présidents de la République et les premiers ministres Sama Lukombe pour avoir amené 80% des nouvelles figures dans son gouvernement. C'est enfin des warriors qui seront animés par les premiers sentiments d'aider notre pays. J'encourage les heureux nominés à travailler pour l'intérêt de la nation. Alors, avant de le programme, surtout dans une vidéo, after this video, thank you. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. De mon pays, nos forces de sécurité se battent au quotidien avec le concours de la MONUSCO, déterminée à éradiquer les forces négatives qui sèment la mort et la désolation au sein de nos populations. Independence and self-government above all. The United States, after having spent over $2.5 trillion since my election to completely rebuild our great military, is also by far the world's most powerful nation. Hopefully, it will never have to use this power. Americans know that in a world where others seek conquest and domination, Welcome back to Welcome TV. Nous venons de suivre les images. Bon, moni 4 messages. C'est quoi qui dit vrai. Bon, moni le président honoraire Joseph Kabila dengue à Sengaki ke MONUSCO ezonga. Malobia on a dengue à Malamu wana na États-Unis. Alors on a repris sa commentaire après tout dans sur vidéo ah bon on a ozonga na bino after this video. Thank you. Mitungisa pambate bozalaki bomoko bokeki no Genève. Souci ezalaki était peuple a gagné élection.
Leloyo, mwana mboka Félix Tshisekedi a gagné l'élection. Bokotu ko sangana te na bosenga ba imboka pona ko sauver ba ibali ko kufa bututo moi mama Eve Bazaiba. Tokoki ko sangana te na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki. Toza bomoko mutu ya kolonga na bomoko komo na enani likama akozwa likama ekozongela ye moko alobaki bolimbisanga nasalaki ba erreur nazalaki kolala pongi esalaki nga me azana nuka na kati ya pongi yango na tolobi na ye alamuka pouvoir oyo azondima wana ezali cadeau empoisonné yo mutu ozwi toza même pas na mawa na soni yo moko ke nazwi nanga 15% po balakisaki ye baresultat balobi tala ozwaki ka 15% kutu shadari ya lekio metokotia yo wana po yo garantir ba intérêt ya continuité na biso azwi andimi yango nozoyoka bana bazoyemba Félix ateki mboka pona pouvoir na ye moko ekosimba te meme na nzango balobaka ngala moyibi ezala na suka te. Maintenant que pouvoir eza na maboko ya peuple toloba bongo MLC décidé ainsi que ba parti politique nyonso oyo ezo constituer lamuka bakoki kozala prêt ya ko travailler na gouvernement oyo ya Félix Tshisekedi. Nasi na répondre yo ke tokoki ko travailler na kati ya corruption te na kati ya iniquité te soki ezalaka mpona pouvoir bomonaki biso na réunion ya Senko le MLC avait dit tokoparticiper na pouvoir wana te nana azalaki kolela comme premier ministre ya Kabila Félix te babandaki na nani na balibangati IDPS baye kozwa nani Chibala IDPS MLC alobaki partout olingi ba élection alors les bonnes élections. J'ai dit que le Chiluba, c'est la langue des anges. Et Jésus, avant de mourir, la dernière parole était en Chiluba. Et c'était Eli, Eli, Lamina Bissabata Bian. Oui, et en plus lui-même, Jésus s'appelait Ilunga, alias Jésus-Christ, Jésus. La preuve, c'est que nous, les mamans Balouba, quand nous prions, quand nous chantons pour glorifier, nous disons. Welcome back sur Welcome TV. Nous venons de suivre les images. Bomoni, nouveau ministre Nabiso Nani Eve Bazaiba, ministre de l'Environnement. Bomoni Malobana Enenga Lobi. Deux paroles différentes. Liboso Alfingina nous président Félix Tango Banomakie parce qu'à Tombokaki. Atombokaki makasi bomoni vidéo moi pe ta koloba mingi ati bomoni vidéo atombokaki et puis bomoni susuka na même vidéo na sali siko ba vanti parce que faut boye ba ke F Bazaiba azali ancien membre ya IDPS à travers na Etienne donc azana ba sekel ya IDPS mais lelo aboyaki ke ba nommé aboyaki nomination ya président Félix à le bitro wana boyoki. Et Melelo a travaillé na Félix étant que ministre d'environnement. Et puis ça na likamo susu na ngina lobang na ngana lobang menazumo na pena mona lobang mingite parce que biso ba congolais ndio to mité mabe. Ba nouveau bateau ba koti na ministre ya sika. Olé ba député o bazala kana bande ko mususu pe bazaki ba député ba komba ministre ba appuyer bango ba sepela mais bango ba komi contre bande ko na biso wana bazolinga basa la même pétition pour empêcher que ba président a investi bangote. Quel moté mamabe à niveau wana. Donc cela veut dire bino ba bokena union sacrée pour na que bo aider président. Mais ce ko akoko nommé bino no souté ba o ya nommé bango. Mais faut bo appuyer. Mais comme jalousie parce comme derrière on a 200 signatures. Et ça participé mawa. Et puis pour moi nazolo bake ministre oyo bazui siko ya infrastructure azali munya mulenge batu batomboki mais ezo sala nga pasi parce que soto taliban ancêtre naeba papa naeba kokone bazala ba congolais ba na nationalité congolaise ba kota depuis kala boya botami na Congo mais ako travailler na gouvernement te mais nazo comprendre te. Est-ce que vous avez bien information? Nous avons une Suédoise, Nakata Suède. Aza congolaise d'origine suédoise. Abotama na Suède, abotama na Congo.
Mais aza ministre, azo comme premier ministre na Suède, premier ministre na Suède. Mutu mwindu mwana mwasi. Comme on a zela. Nabimsa comme on awa. Comme on a ezali Nyamko Sabuni, une Suédoise d'origine congolaise, leader du parti libéral suédois, Nyamko Sabuni. Elle est plutôt suédoise d'origine congolaise, plutôt née à Bujumbura, des parents en exil à Burundi depuis fuyant la dictature du vieux Sescour Mobutu. Études de droit à Uppsala Université, membre du Parlement en 2002, ministre de l'intégration et des genres equality en 2006, première personne d'origine africaine a été nommée ministre dans un gouvernement suédois, un peu comme notre sœur Cécile Cachetou Kwenge en Italie. En juin 2019, elle est élue leader du Parti des libéraux. En ce moment, ce parti est en tête des sondages pour les prochaines élections de 2022. Une Congolaise, première ministre suédoise. Puis, son parcours d'excellence inspire nos sœurs, nos mamans, nos filles congolaises et africaines. Rien n'est impossible à celui qui vise haut et frappe fort. Ni la couleur de la peau, ni l'exil, ni les gens ne sont un obstacle à celui qui croit. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messanet. Je suis président du PRP. Et puis, Nazali, porte-parole, il y a parti. Et puis, Nangana Tchako Mater Makasi a besoin de chance parce que frère Nabiso évangéliste Mendes a senga rabino pasteur Tilanga Ibandwana banze monae oyo bolandango siko abusa vugango bonsima na rozonga na osala siko émission na ba makambo boko olandango pe na nini oyo na YouTube na ya New Generation bongo na rozonga bino bona beta siko commentaire makambo yo is très sensible. Thank you. See you after this video. Thank you. Bye bye. Pour vous assister et vous accompagner pendant vos moments de prière, de recueillement et surtout d'intimité avec le Seigneur, évangéliste Domingos Malungu Mendes vous offre Luki Mwenene. Luki Mwenene, yes, un nouvel album réalisé pour vous aider à louer, adorer, glorifier, témoigner, supplier, prier et danser pour le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ces 7 titres reflétant le chiffre 7, oui, chiffre et à perfection divine, vous serez vraiment bénis. Okozala béni, Fumu Yesu, Mokili vanité, Luki Mwenene, Lusamu Koleka, Etumba, Have Your Way, Salut Kiame, frères et sœurs en Christ. Voici cet album, Luki Mwenene. Get ready. Ona etuma ya satana kolo pisa biso makasi biso toko telema na ye. Ona etuma ya satana kolo pisa ngai makasi biso toko telema na ye. Eba mama telema telema
buena fabanza so Solenzila ifekilanda Ila ya sabibo ya saka Sola buena fabanza Wange yenkundi buena fabanza so Solenzila ifekilanda Sila ifekilanda Ila ya sabibo ya saka Sola buena fabanza Mama indule, oh indule, batata indule, oh indule, oh indule, so la buena papasa. Bana zambe bongi tolingana. Toyokana, amen. Tosungana, amen. Alléluia, amen. Vina, vina, vina. Vina makino mayes, vina makino mayes, vina makino Jesus, Jesus, Jesus. Vina makino mayes, vina makino mayes. Vina mavila ya Yesu. Bana zambe bongi tolingana. Amen. Toyokana. Amen. Tosungana. Amen. Wange yempangi buena fabanza. Wange yemkundi buena fabanza.
to me in gospel, joyful.